Atala komona ki. Linga kiyo mingi. Janina. Dama nsajana kalamu. Tala banda ko beba pakiti za kusudi pakiti buka la. Mbote mingi na balandi FM TV na Emoko, le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba Ase, Azaka Moko na Congo na ba idéologie na nga kokangano motema te keba okwa ko vimba ba okotso okende wapi and poke zo ba soin le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils a kitisi FM TV, tige FM TV awa précisément na route Nzoko, route Kenda Sango, route yo le grand gourou maître spirituel Kizenga azala ba kotoyo bana nzoko ba bengi ba bike ase yela biso micro awa to megempe ko pesela par rapport ba idéologie. Alors ase tellement zalaka pire ya batu pire ya ba petit ba vient na ye asa kiti micro est-ce que yo ko zalanga tonga la zayo to na route Nzoko précisément na kwa ya cabine Mbangu place Kenda Sango. Boebika bana koto po na koli pe koto na koli na nkoli naza musika tawa idéologie ezaka ke no quartier Mikondo ebika ke makambo ngonga ezali par rapport bana koto baolela est-ce que ma ezato ezate kuru ezato ezate mais babengi ase kiti apesela indusa boebika makambo ngonga ezalaka ba chinois ba vrai ya batu basimba kisasa bana changu so boye talio ngam na lobi yango makamunde koto so lingi ba voter yo kitoko na elengi fozonga na base tellement asa kola musika teka quelque part awa natangela bino venonga na koli mabele na ngande yango yo asa ye par rapport à indusa batakoto ba opesela banchofa baza bana mai baza baolela lela trop. Mais bavotaki binoti bavotaki yo bavotaki paye mais ndenge nini makambo yango ezokendeka mame boza ebele ya Olanda biso na le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba Ase na ba idéologie tikanga la sa musala nga koza motema mabe na nga te yo po banda pe lokwanga est-ce que yo bota même balamona makambo yango te donc ça veut dire que banda 9 mois babandi pe koleso une année opusani po opusani ndusa par rapport à makambango bana chango bana koto ba opesela po na mabele bana koto bandeko na nga ba kolobela par rapport bango de ba mieux placé na lingika osabonner chaka abonner émission na binot le peuple s'exprime yo bikaka match c'est bandit mboto ndeko comment nani Ombo petit comment nani petit awa toza na cabine Mbangu ouais na cabine Mbangu précisément ezali commune Kimbanseke problème na koto masolo ndenge koto masolo eza vide bakonzi tozo bate poste ba pesa bango biso koto tozo souffrir à propos pona mai ko to lobeza te ne bomona basinga o eza ba échantillon aba pesa comme cabine tozo ba loi ba courir eza te o bomona o eza nanga ba échantillon mai ko to terrasser eza nango te bino mongo bo filmer bo tala terrasser eza te ba pesa bakonzi ba mbongo batia nani batia nzela basuka kuna na entraîne na biso basalika batika pavement batika makada mesili koto ba ngana omeli koto na botana ngana kol na botami a botama mbula nini oyo mai katana koto bimalisuté papa moi ko compter ezate bakonzi baba na ko vivre koto batia kurate batia maite biso to souffrir ngana botama na mikondo na kol na mikondo mai ezate ko ezate to eloko moko ezate basinga o batikela biso eza be échantillon batabikuku bazo souffrir nzela kutu makolo bezate donc département nyonso bakulu na mai to souffrir dans tous les départements za bakoto eza bakoto yo mais ezo fonctionner te ata moko ezo fonctionner te donc ezo souffrir ça va bosenga ka sesani bosenga la biso eza keke moto batie na kibokonzi papa fati béton ya za béton so basu marteau
bazui c'était babeti ekotaka te. Il faut asala ki beton na public bamona. Très bien. Bon parce que eza lolendo te. Ancien président Zalaki Kabila, non seulement Banzela, Mike. C'est ça que hier à Koti, et là on m'a ça les athées, pour les athées, et là on m'a les athées. Le département signe les athées, ma les athées pour les athées souffrir. Banzela bino bon mona, et ceux qui n'ont pas donc bah moto bazo souffrir, bato bazo tabikuku, ma les athées, je ne sais pas c'est quoi. Donc il y a des ceux qui battent en poste pour travailler, mais rien ne marche. Je ne sais pas. Que tellement ça béton fois à la pédie. Ah, à la pédie, na qui béton, na ya cha maya cha courant, cha nyonso zo zanga na mikondo. Ok, c'est bon. Bana mikondo basenga la fachi béton, nenga na loko zaka béton. So bazui sete ba beti ko tate edenda. Do sala pe musala pe makambo mona na biso te peuple bango yeyo. Hein, peuple nde basala balobaka bango nde ba vota. Biso to zanga la katikati. Ya koyebelaka par rapport boyebika masolo angoti. Elok mafukati. Toleka. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua totonga mboka na biso. Fondation Maloua elelo na Congo. Fondation ezali bisuni ya bana Congo. Fondation Maloua elelo na Congo. Osalisa ba Congolais bisuni ya bana Congo. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua bili totombeli yo Congonia. Yoneteke ya malili ya ba. Mbotandeko. Oui, Mbote assez. Comment on a? Comment on a trésor? Trésor. To kutua na mabele na bino to bobenga ebiso to ye. Ba difficulté to ba pasini to bisengoni bozala ngo koto. Ma koto to ana ba passe belé. Koto to ana ba passe belé. Soko tali nzela na biso oyo ba kumi na biso mituka pe ba moto bazo kumba eza manzela moko malamu te eza nzela moko ebebi ebele do eza maya ko beba. Bon, ce que tu peux terrasser, oyo, ah, naza juste liboso à maison na terre ba éponge, au moins na terrasser ça pour beba. Ba konzi bayaki ba oyo ba tie ba candidature ba ekoleka ah ba boa quel biso mabanga isika to telimingana yo parce que zaki ya ko beba croire que non ba ko alfalte route mais ba alfalte route te. Yango zo mona nzela eza ko beba to zapela ba difficulté ba mai okuta na ba mapangu ba pompe ya mai ezali mais mai ebimaka te. Bah comment ça là bas forage régie des eaux à zo fonctionner té au hôtel la paix courant oyo bah câble l'équipe mais pour bah tu vas payer la kate donc bah difficulté auto ça na ngo koto ya wana so ki bah auto pesa ki bah voix bah ko sunga biso la façon que to koki bah ko bongsela biso nzela bah bongsel biso mai bah bongsel biso pe courant ya ngonde e ko sunga biso ma pona bato biso to mais koto bo vota kiti bo vota ba tulelo ba bimi et tout ko senga na bango nini parce que député a la capacité te na makoki na ya sa ela bino nzela yenda kendo kotika nde voix to akotika nde motion to comment akotika ko présenter projet pardon ya koto yo po ba ebane ko adopter ngo po ba le banene ya ko sala musala oko senga na bango nini ningi za wana ouais to sengi na ba bakonzi oyo biso to fotaki pe na numéro 1 ye moko Fati Beton mokonzi mboka na groupe nyonso tout do gouvernement nyonso tout ba sunga biso ba o neti to fotaki ba bimai koto to zana parti mu bengana pasteur Mbuta ba o biso to bina ba Patrick Mbuta biso ne ba to bimisi ba ona changu ah vraiment ba lokana no ba tala no biso koto na changu kote ba ndai koleka chaque jour na campagne na bango biso to pesa bango ba voix na biso to bimisaki bango baza belu basunga biso pona banzela oyo o bazai koleka chaque jour pe bandeko na bango baza koto oyo ba famille baza koto oyo ba pelaka na banda futaka facture mai oui ba facture ya mai eyaka bo futaka facture courant ba facture courant pe eyaka mais comment possible facture mai bo futa tandis que mai ebimate donc mai ebimaka omona na 1 mois to na 30 jours mais na 1 mois parfois omona totoki mai 7 jours 8 jours wa mi ko muswana mai ebimaka te courant pe ndenge moko donc yango des difficultés to na koto ya makasi. OK na sengi merci beaucoup ndeko nanga Patrick Trésor hein ouais ndeko na sengi na ba mboka ba inyoso ya mboka excusez régie des eaux SNEL na mboko tokolela ba maite to kitana se population kuna baloba biso tokoloba te. La Fondation Maloua FM
applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Peuple congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso. Fondation Maloua lelo na Congo. Fondation ezali misuni ya bana Congo. Fondation Maloua lelo na Congo. osalisa ba Congolais misuni ya bana Congo. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua de papa na ngai na kombo na ngai Jean ase lelo ayeli bino na mabele ya poso koto ezandeni poso koto papa tozo vivre na ndenge moko ya difficulté makasi toza na pasi makambo nzela penda papa eloko kolobeza so mbula ebeti ayo ekomaka lokola toza na fleuve seka moyo oleka eza te moyo otambola eza te toyota bambongo bakitasi tosombaka na bambongo yango nyonso tosomba banini nyonso oyo babe yango nini ni wa sima plaque mbongo mikanda ezokende wapi bango tu basa wapi po toyebi te tokosala nini na mboka oyo po tozala tout droit pene na makambo tosala papa courant koto oyo mai c'est bon te courant tozala pasi papa nyonso eza pasi basundola biloko to tala la câble yo moko yo mozo image ya câble batie baba ya likolo tala ba câble kabina courant yango tala ba câble ndenge eza mais bataminene baza koto ministre ya transport afani na nzoko mboko so na liboso lipangu na iso tali banzelo nyonso o tozala pasi papa mboko so aza député aza ministre ya transport asala kanzela te akota ma liste ne na kati ya gouvernement très bien lokolo reconnaître ngo ke ye aza na capacité ko tonga nzela te do fa kota makambo ngo ndeko pe aza na besoin koloba OK c'est bon ndeko nanga mote papa olingo bakisa nini bon elo na bakisa kaka eza pasi vraiment na kati na biso na mboka awa to souffrir makasi biso to ba peuple babi ba auto voter ba on ba kosazo misala mais biso to voter ba musu ba tshatu ba musu na kati mokili to ebite peuple ngo to telema to koloba nini to voter ba musu ba tshatu ba musu to tete voter ba musu ba tshatu na kati ya nini o ya gouvernement ba musu to tshé si na biso na ba auto voter ba kosazo misala kati ya pays ya mboka mais ba to ko tel motema ba tshé biso ba ngote na lobi boyo koto nzela c'est comment mai ezanda ni coureza ndela là vraiment côté nzela là je vais franchement par là et ça bizarre et ça vraiment bien nzela to nyoko makambula soke beti okola so mawa ba moteur ko kangama tout le temps embouteillage ebe maka makasi coureza te mai ezate bikondo to nyoko mina mai 2 mois ngo mai bimakate to nyoko na mai na courant to tala ka télévision te nini te mais to na mboka zo coureza li et ça vraiment passe na mutema ça so passe vraiment. OK merci beaucoup ene ko mafuka je crois que bat basé belé hein mbote ndeko mbote monsieur journaliste comment on a ni comment on a ngai Christian Lufundu monsieur Lufundu to kutio awa na mabele na bino koto apparemment bozo vivre na bino très bien non non tozana wapi tozana précisément la cabine mbangu la cabine mbangu na wenze donc koto pensa eza difficulté ça makasi ya liboso ezali premièrement zelo eza mabe deuxième baza na panne courant entre temps bureau Sinel eza awa ministre Mokoso Amos Mbayo liboso lopango na ye kutu soko kei mabulu ba chauffeur basala ba accident mingi na ba chauffeur musu ba kanga bango la makambo mobo etalité parce que embouteillage ezoleka embouteillage ezo consommer partie ya mabulu de créer ba embouteillage ba kanga ba chauffeur musu baza ba document bon biso to sala service ya l'état au l'état tinta biso mais bon ça pense là quand même moi qui tense et quand on a 500 fois chaque jour deuxièmement bah on take plaque na 75 000 francs aussi mise en circulation bah on take on na mise en circulation à $15 fiche la numérotation et ça à 15 000 francs jusque là bah gens bah non payé. Non. Nzela bazo bongisa pe. Nzela nde souci eza plus ya nzela na courant mai. Courant koto nyonso forage. Koto tout au monde a forage. Baza mai te za la rater. Signal régie de zate, signal pesate. Bosenga o mona bazo débrouiller kaka nyonso zo mona. Bosenga zani. Bosenga biso ta nzela et comme Alix parce que Amos Mbokoso aza a. Papa biso ancien ministre. Papa Kizenga, nzela na yango.
ti lelo na ebandeli ya nzela oyo ezaka mobulu na mpona kolancer message mpona osukisa kolancer message te mpona bandeko na biso bana est wana avec na ndenge pene oza mwana kina ntongo message nokoka kopesa mpona bandeko oyo baoboma na biso na est mwa liloba moko moke donc mpona bandeko na biso est oyo eza très important esengi gouvernement asala effort ya kolanda boccupation parce que nasala na nga na gouvernement te balanda boccupation non je pense que makambo ke bien oyo eza très important ngalobe makambo nzela na courant babongisa bango parce que service ya transport awa bazali basala mosala bachauffeur basouffrir fort. Merci beaucoup ndeko na ngai. Merci boza ebele ya kolanda ndeko alobi ke ye aza na ye au moins a lancé message wana FM TV ekitina ye moko le descendant ase aa na mabele population koto bakopesela indusa mbote ndeko. Merci, bonjour. Comment on je m'appelle Osaka du Don, Congolais 100%. Osaka du Osaka du Don sacré. Tozan. Tozan a Dieso ya Njoko, Oyebima na boulevard. Dieso Njoko, Mikondo, Kingasani. Ba difficulté nini obino bozala ngokoto. Vraiment Tozan a plusieurs difficultés. Na plusieurs difficultés Tozan ngo ezake gouvernement ndeko soutenir biso. Poto on a ba difficulté wana. Poto le vite Tozan a 10 000 difficultés. Moi qu'on dit mais par grâce ya micro publico ba gouverneur ba parti union sur développement ya mboka ya gouvernement ya deuxième mandat ya Fati Beton ba vivre en par radio télévisé ko zape mo mala makasi alanda biso pesela AC azaka moko na Congo mai koto ezali koto kure ezali koto ezandengeni bo vivre nzele ezande tout wana mutu na soyo fongwa masiko na détail ya difficultation tozana ngo difficulté tozana ngo vraiment tozana problème ya courant tozana problème ya nzela tozana problème ya mai en plus tozana problème pe ya nzela problème ya ngo nini eza muke prince eza muke makasi bato nyonso bazwaka po basala ba planifier nzela ya Prince Njoko bazaka ba étranger bayaka osala ngo na bon terme te basala nzela ya Njoko malamu me ezaka muke eza muke ti lelo batera sepe muke donc ça veut dire qu'il fallait ba panza yango ezala pena boulevard ya munene fallait ba panza yango ezala boulevard munene parce que eza endroit bande commerciale esangisi batebele ba véhicule ebele ezoleka pour protéger la population, na ba bien ya peuple na ba transport il faut nzele za munene. Yango deuxièmement na pensée ya likansinanga étant que Congolais 100%. So gouvernement ils a posa ya Mikondo, ya Dieso ya Njoko ils a développé étant que commune ya Kinshasa. Bachaka ka ba gens ya travail wana ba kopesa ya public baza 100% bana mboka to boyi be étranger bazo consommer mbongo mais musala ezate mais est-ce que bana mboka na pe kimi bupeka pa epai omoni yango te kona ko suspendre ki muyibi ya bana mboka o bazana ba mal volonté batiela bango ba suivi na kata ba compagnie wana ou ba projet wana e ko sunga mboka e ko sunga biso ko to na Mikondo pe na Dieso Njoko. OK, merci beaucoup. Moi liloba suka kasi Lilobanga suka vraiment na pesi bonne chance na bonne journée ndenge tokutani na passer na micro public ba difficulté na biso eza ya mai courant na nzela ba ko élargir biso na direction na biso ya Njoko ba ko bongisa pe ba terrasse ba ko tsape ba emploi misala ezate ba jeune ba toni na ikulu na pona manque de service na ebisaka bino ke non ke bana mai ya terrasse ego bomelo pe moto mutuka pour que nous luga mutuka oh moto wapi me obanina na mai ya terrasse aza pe itila zana mbongo meza pe na batu zanga batu zala pe na mbongo est-ce que fongoli mato oki zala na mbongo zala na batu zala pe na mbongo zala pe na batu elobebele mbwa zala nzela moko me alanda azala makolomine ya malanda nzela moko asa peseli par rapport bana Mikondo baolela tokitati. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Peuple congolais boya tosima na maboko na Fondation Maloua totonga mboka na biso. Fondation Maloua lelo na Congo. Fondation ezali Misuni ya bana Congo. Fondation Maloua lelo na Congo. Osalisa ba Congolais Misuni ya bana Congo. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua bili totombeli yo Congolia. Yo netete ya malili ya ba Congolais. Asungaka pona kate.
Fondation Maloua. Pardon international, tous pour le Congo. Mwana mboka azwilikanisi ya malamu mpona kosalisa ekosunga bana Kongo. Moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoni na miso. Fondation Maloua mosungi ya bana Kongo. Maître Maloua azalika kozamba pesi na RDC. Azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation kende liboso. Tozwana mikate ya mama tomekana ndenge ezali mbote mama. Mbote papa. Tosepeli komona yo komonani. Ngai kombo mama Caroline. Mama Caroline. Ovandi wapi pe précisément tozawa? Navandi na mikondo na balabala manzanza awa. Nazaka pembeni ya presse awa. Bapasi to bisengo nini bino koto bozana na kati ya quartier na bino? Papa tozana pasi mingi. Courant pasi. Talaka balabala na biso prince na biso awa. Moye ezate. Mai pasi. Mai tozobima 2h du matin. 1h. Lemso ya okutana na batu misusu ya mabeka likola koluka mai. Courant moye ezate. Côté misusu komona ezali, côté misusu pe ezana ngote. Pasi. En tant que maman, kosenga bosenga na wezanini pote bakonzo baza mieux placé ba mekempe koyoka na bino kolela ya koto ya Tchango ya avenue Nzoko quartier Kenda Sango parce que kizenga zalaka koto no azala koto en tout cas tozana passe insécurité totale prince eza bien te courant eza bien te tozo souffrir. En tout cas, bakonzo bazali, babongisira biso nano. Moye ezate papa. Est-ce que vous foutez facture à maille yaka to ya kure yaka? Yaka. Vous foutez à pe bango. To futa kape. Mais mikolo yo penza courant ezate mai moye ezate. Batu bako uta biloko batu mo bazana mboka moye ezate na babido so leki na tongo. Oyoki batu na mao. 4h du matin mutu surtout na bido na ena katini na maboko. Pasi. La lingi na yeba Kishasa toza wapi? Est-ce que torozanga mai na kati ya mboka oyo? Esalaka pasi mingi ya koloba babiloko oyo. Lokola yo papa ya ndaku to ya ndaku batikelo responsabilité batikelo mbongo lambela bandeko na yo yo zimbongo na kwesala ngo ambiance. Pasi ya ndenge nini? Mama, bazwa carton nini? Na ana de carton, nazongisa na mikate na te, bazwa na gauche. To na si mikate, bazwa carton jaune to rouge. Rouge eza balongwa. Jaune eza oyokel bango mawa. Na yebita ntake bino ba mama boyokelaka bana bino mawa. Tokoko yoka mawa, tokoko lobate batu balongwa. Babongisa nde. Toza na posa babongisa. Kolongwa eza na solution te. Ata bolongoli moto. Oyo pa koti azaka mabe akoya osala ndenge moko. Nde babongisa biso toza na posa to bonga. Toza na kata Kishasa. Toza na mboka te. Yama wababongisa balongwa te bazwa oyo bazwa wana. Okay. Voilà maman mutu asengi kena pesa bino jaune en tant que maman boboti aboti biso ezo sala pasi. Mboko tokozanga maite. Mboko tokozanga courant te. Na ebite est-ce que boza ba étranger batu baza na place wana to ndenge nini. Bisika ne matsanga mafuta nde yango wana. Nali ana mikata mama. Après singa mikate na meganano. Mama merci Merci. OK. Pour kande sila nali ana mikate na baksasu mususu. Leo mama mikate ne bakanginga na ebite makambo ezande ni ase na terrain. Mama mbote. Mbote papa. Comment on Comment on mama Julie Mbaka. Mama Julie Mbaka toza. Toza na mikondo kimbanseki na mikondo. Ba bisengo ni bozana ngokoto. Te koto en tout cas to ana bisengo moko te. Ya ndenge ni ko mama. Toza na bisengo to puisque nini balabala na biso ezana no bien te courant mai en tout cas place to souffrir ma casse et puis comme une insécurité pour mona bana na biso ba ozo ba bido ba okende kotoka mai kotoka ba okende kotoka mai okuta na susu ba policier ba komi kokanga bana donc 18h batu basali bana me bon bazo kanga bana faut lando ke futa mbongo ba misa bana batu bazo sala ba makambule musu ba côté musu bazo ya kokimela ka koto biso mikondo makambo ane ezalaki te makambo ane ezalaki te le tozo lelande yango wana osenga ko senga ekozala nini ya liboso ya mibale eza est-ce que bofuta ba courant ya facture ya mai
to ya SNEL facture ya courant kutu tozala ngona ndako 71 000 siko 71 000 toza wana courant to ke 5 jours courant ezate dépanier wazo sala biso nko a pesa courant ngambo wana biso ko to ke 5 jours courant ezate ma ela biso facture 70 siko 71 000 wana to ke ko déclarer na CVS bozela banda babanda ko zelisa babotole moi cité na ngambo koto te babotole moi cité peut-être babotole moi cité koto wazo sala mino banko te ezaka nkona ye moko azosala soko akenga mona apesi ye mbongo ala mpe bango courant biso koto yale komona babili omoka ya ndenge wana courant ezozala te liloba kasi asuka kasi liloba na ngai asuka ezali ke en tout cas ezala na batata oza na ministre ya transport aza pembeni awo na badepute tovote bango bakende na parlement balobela biso likambo ya nzela eza teke tovotaki bango mpo bavanda baliaka mbongo batala mpe susi ya bato bavotaki bango mpo babima tala nzela eza kitoko te mai courant eloko na obeta sete tala toa na biro SNEL yango eza pembeni me bazokipe biso te ngambo bakibake o makambo ya dépanière siko facture ezo toa na facture na ndako 71 000 71 000 fois siko makambo ya dépanière wana tokosala ndenge ni biso tozwa courant te mais là toko déclarer que courant tozwa te bakondima te bakokata biso basinga yango sikoyo tokosala ndenge yango tozoloba na bino bokomisela biso bamessage okuna bino bato boza bataliko bokomisa so bamessage po biso toya makasa oke kuna te bino nde bookende tozoloba bino mpo omemaka basango biso toloba boyeka mikondo baza na souffrance ya mai na courant na banzela tovote badepute awa ebele bengo babimi babongisela biso mpe nzela. Merci. DG, directeur tokobenga to PDG ya SNEL wa mundele wana ya pembe Metiola yokanga mundedi fongola misu keba okozwa carton na tuni eske bachaki ba moyen te pour na population asa tunio eske ba moyen bachaki te boko c'est la chef de l'état non babengisa kayo année passée je crois en assemblée olobaka makambo na ebite soko liaki munoko mais faut na voir na tuna na detemu ya alaksanga ba image wana nazo senga na yo oza mokonzi bachaki o place wana banomaki o place wana luka okokisa posa ya population courant ekokaki yango na tunana nu tangu to anda ekokola kaka chaîne moko national avant bakata courant avant bakata mai banda ko pesa annoncer communiquer 2 jours mais lelo komaka olali olamuki ba bosona ina voisin na yo obi zala la soka kanda wana ale akekata non pas mundele zwa solution makambo yo konde konanga mobali SNEL régie des eaux boza parce que mai tokolela mai na mboko yo congolais papa bazana habite papa retourne à Roloba par rapport à courant difficultés à côté to le kanana en côté et pas papa mbote mingi papa namoni olembi moi makasi na lembi moi makasi omeli combien de litres mai ya ata 10 ekoki na longwe masi na longwe na changu na nani na munga fula makolo te rompo ngaba banda rompo ngaba tia wana embouteillage kusakana te oh là là koyo nazokende buma wana vraiment toujours souffrir il faut na préparer 5000 francs ya moto nzela lobby na landaki au top Congo nazoyoka Kambuli azoba bien que ababandiki makambo ya nzela buma alobi kaka nzela ya buma sili kaka wana balobelaki lisusu te biso na buma poto zala bien il faut to sala nini to voter ba député biso ba peuple tozo mona pasi mai courant ezala problème ezate mais nzela buma tozo mona pasi na nzela awa na ke buma il faut na futa 5000 francs ya moto na kwa visiter bino kuna na buma moi na promettre bino na roya na osala bino surprise ça ok na buma maître Billy faut bazozela biso na buma to okene buma donc ça ya distance oui ça distance donc eza ya musika eza distance bana buma bozela biso to roya kuna télévision pe courir zali eloko moko eza te donc siko ba olanda biso ndeni mais na ebite bazana bamusu bazana ba panneau batalaka mais biso bamususu oyo banda to koma buma depuis 2010 jusqu'à présent na yebinenge batalaka télévision. En tant que kotala yo umeli courant e bandi ko beba na kisasa na époque nini tangu Kabila koti le père to tangu Mobutu azokima. Non banda Mobutu courant na buma zalaki te mais même na tangu Mobutu pe courant to zalaki kaka ko tripoter
ntango mosusu ekozala ntango mosusu mpe ekozala te. Merci beaucoup. Fachi Beton et la Fongolo Jemoboy, chef de l'État Landanga. Au moment pour réussir la population fanayo, 3 positions. Nzela, Kolia, Nani Sus. Mai. Na Mai. 3. L'esprit a bien. Au moment où Mundele a quoi manipuler bisote na kata mbogo. Mais yo sont sali systématique que non, au bongisi social. Au bongisi banzela, au tient tout en ordre. Ozui ba miibi comme esprit mabe vient nga tala passer dalo excusez-moi na lo bananu Fachi Beton zona bible chana mopanzi même yemoko yesu kuto yaki kuto bete kuto fimbu comme esprit mabe na minute romona o umela trop bon baloba trop bon trop nul trop couillon oyoki ngate na lobi yende muto lobi trop bon trop couillon to couillon ngala lo banaki sasa lenda za esprit mabe oyo yeya ndima yango bokonzi place osala eloko asaka lango te mokonzi azala camarade te kama azape na ndeko te koma lataka face wa civil mais lataka face ba mbila c'est fini d'ailleurs kutu na lobage mbila ezalaka ezelamba te état d'esprit et sala yo ngana fongolo asa fongolo menga mokonzi terrain na okita na terrain na biso ko osala yo okosia mape osami pe 3e mandat eloko te soki obongisi kaka kolia kisasa obongisi banzela makambutu tala omoni bato wana bopozana okanga bango asakani kanga etia na boloko fanda population baza pour yo wana kosi makambo solo ba wana naloba makambo solo eza ndenge wana biso tovote Fachi Beton mpo abongisela biso mboka comme azali mwana ya mboka soki tozwaka bapaya oyo aza mwana ya mboka abongisa mboka aumela oyoki papa lobi nengwana oumela tant balobi ko oumela ko beta pe 32 ans na ebisa na nengi di ba furumi obeti pe 32 ans obeti pe population babite fa na uka wana fanda chini wana fanda na yo doyo ozuka bo konziga bo mbala moko cede on peka bo ngala fongola yo ekende merci mbote mama mbote papa comme on a na mono zana kana makasi likamuni ni susu mama lobana likambo ezali wa papa biso tozo souffrir makasi kolia na biso eza pass net na ntango ngana zaboy eso no ko tia basena mtuno toka mai batata misale ezate ba mama tozo souffrir bokonjo biso tozwaki nde président oye biso asunga biso tolia bien tozala bien est-ce que bien yango misale ezate to bando ko vivre ndenge nini banjeleza yo ko beba biso tozala kino plateau e bongi tozonga na biso na plateau kuna plateau ba bebisa ba ya président lobi nini nzela pesate makoki eza biso to koki na biso tena mbogo wo siko yabo konja zwaki pona bat siko soki bat basate esika yako bima mokonzi aba bima ki ba voter esika benjete na bentak ba voter ki ezala ki batute siko biso to voter ki lere na candidature ko yeto ko voter sus na bozo ba boy soki ndenge wana loba bango na bango ba bando ko voter bango na bango biso na bando ko voter lisusu te soki tango tozo voter tozo mona bolamu ya mboka te kaka pasi na pasi tozo souffrir kolia pasi makambo nyonso bolamu ya mboka yo tozo mona kurezali mama kote tozali kutu biso tozo mela mai ya sukal forage mai kitoko te mwinde kura ezate bato bozo souffrir bakoluna tala na mikondo wa moye ezate kura ezate mai ezate osenga kasezani ne pa ya bakonzi babongisa mboka bisika kura ezate kura kota mai kota po biso to beta maboko. Merci beaucoup mama c'est alobi to lobanini to katsana kuna bande ko pe bana besoin na biso boze bele Rolanda assez précisément na mikondo quartier moko kitoko mais pas sika que non kure zate ma ezate nzela pesate mais au moins tozana notable azawa a repesela par rapport ya kotoyo mbote ndeko notable mbote comme on a Georges Mazwa na salaki pe pona kosunga quartier na zalaki na provincial na zabe na ba conseiller na za candidat malere pe na za notable ya quartier oyo tovandi na oyo etali mai na lingina lakisa batu boyeke mai biso tozwa conséquence ya Désirant Loré Kabila. Ok, les pères. Voilà. Que son âme repose en paix. Na oyo to sala na mikondo tango ba rebelle ba kote la biso awa.
apesaki biso si je me trompe pas 3 mois que 3 mois bofuta mai te na 3 mois wana badongolo miso bamonaki yango mabe bamonaki mabe après kopesa biso 3 mois si lelo soki totamboli na bino bokomona bandako oyo bobi ebukaki bokomona bandako oyo mais biso nde tozalaki badefender na kati ya mikondo ya ville ya Kinshasa ya kodefendre nyonso oyo etalaki barebele ndenge bayaki ntango population ya mikondo etelemaki nde badefendaki tozwaki mesure de grâce na présidentielle na époque babike bofuta mai te pendant 3 mois et 3 mois na tango tofutaki mai te et lelo ndenge toza boye tokomi kosibir bapasi nyonso par rapport à nini toza na batio toza na barobinet mais bakanga bavandi na bango nyonso par rapport ya grâce oyo tozwaki na oyo etali courant biso koto oyo toza boye ntango bazolobela insécurité 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 toza na kati ya obscur ya molili mutu nyonso akoki kosala eloko akoki kosala loi na ye asali nini asali nde ozomona ke tomonaki mbala oyo ndenge tozali tozokotya motema na bino baoyo bozolobela biso président de la République c'est comme si biso koto nde tovotaka ye massivement tovotaka ye koto sokotali okomona ke Kimbantseke et na compte ya koyebisa bino meme na ba député provincial biso koto tobimisi combien misatu sur les 5 pour relaxer ke misatu wana biso toza na sima président de la République mais comment ko bossa na biso tronçon oyo développement et sauté biso na Kimbantseke ekei na nzele nzela oyo eza ya kala ti lelo esala makate toleli pe tozokolela kaka mais eloko kosala eza te ndenge FM akomi tozotinda message ya koloba ke biso nyonso na mikondo toza na sima président de la République tozoko soutenir ye tozoko regretter eloko te toyebi ba difficulté oyo eyaki mais mbala oyo akanisa biso et à travers baki biso conscience esalaki biso mbala oyo tobimisi na provincial toye kobimisa Pati Mubenga oya biso toye kobimisa Mbokoso oya biso toye kobimisa Passer Levi oya biso tozotiela bango sikoyo mutema botala biso na mikondo si les 5 députés poto le baké toze belé tobimisi misatu les 2 autres baza na l'autre côté to sengi boye na gouvernement pona nini babosana Kimbantseke bakanisa na époque ndenge biso tobunda bitumba soki tosedaki na mikondo mais lelo oyo ba rebelle mais tozoloba na histoire ya Congo te lelo mais bakanisa ba oyo bakufa kotoyo bakanisa ba dégâts tosala kotoyo bakanisa biso na ba grâce oyo tozwaka grâce wana ememela biso ngambu ya mai et pona courant tozoloba eza basingeza te sinel aza na ye mais soki aza financé te soki sinel aza financé te bo apole biso nana kosunga biso merci beaucoup pona nzela bomoni bino moko nzela il faut ezala projet ya gouvernement nzela oyo eza ya papa Kizenga pe ya son âme le patriarche oyo nzela na ye bakanisa ta nzela oyo Kizenga bandaye koleka nzela oyo bakanisa ta Kizenga ndenge bandaye koleka na nzela oyo po akende na buma babongisela biso nzela nous sommes de cœur toyebi ke na minute oyo soki otali la plupart ya bakombatant ya bakomando oyo babimi lelo basaba na mikondo oyo bazobunda na ese lelo basaba na mikondo biso tobandi na Kanseta tobandi na Kambadara tobandi na Bashemi tobandi na Kibomango esa toujours bana mikondo oyo babundelaka mboka na ndimite oyo baleki bana mikondo lelo pona souci ya mboka. Merci beaucoup. Ouais. Nena tuna lelo moko boye salinga mwa ziza est-ce que ça va compte à rendre teo mikondo ekangaka ba rebelle mais ngana aloba na banga na ngate asa sala moninga te soki yo muto a Rwanda soit disatala tika to solana bien en tant que bana kisasa tangu muto a uta masimani bato kikuti yo kanti ke bamona gaete bamona ye
aye pa sombi ndako ba omona yo ko buka na kute mutu aza pembeni na yo ayebi yo koza Rwandais boya bo s'infiltra trop na gouvernement wana nayebi natanga bakombo ozela na otanga bakombo na suka boye belé peut-être ba méchant wana bakanga ba frère na bino yango babika tika mai bazwa mai te mais boya na zéro mukontombolo ngala fongolo l'esprit boule vrai to so na lo ba ya bala kisasa siama oko siama tala bokonzi basakala nango te na bongisa na elamba okosiama na kisasa oyo vandi 32 ans na peso pise bongisa ka social bongisa makambo tout yaya vieux mabuka na daya etali nga ebisoka nga fongolo ka je na so fongolo yango kisasa population bako sécuriser yo mais yami baleza nini comme esprit mabe kanga ba mibi ezala ndeko na yibi kote baloko mokonzi azala ndeko te azala nani te ana mite comme esprit mabe na deuxième mandat parce que deuxième mandat yango yo bala suka village yango yo wana afongola yo ngana tout la population soko sali kitoko ba salo boy vieux bale fongola lisu asa peselo makambuti. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Ah oui, ngala bino toko misko ko sala bopona betaka sifla suka po match sila. Boki lolenge bana nde bandeko nanga koto ba topesela. Balobi basengi mokonzi zalaka yo bizalaka souple. Régie des Osnel zala pe souple. Mais mère moko boya bisi so pesa bonga jaune. Biso tolobaka te tolingande batu baloba asazaka moko. Toloba nini? Yanga mobos le grand gourou Billy Maloua Cléophas aseyo kanenge babenga kitokiti na terrain. Merci l'équipe technique Mobimba Enoch Mafuka Sandrone. L'image que tu es monana. Na detemu ya yobi kaka Don Benjamin ya bino yango wana na bayini nanga pe important il faut ka bino bozalaka na loba ke samuini nanga mwana marché bien zate yondo zala posunga nga pona mate escalier nanga ndezayo na bayini ya Congo ngala ochabo ete ngala ochabo boye ngo ya oyenga na beti boete tolongola système wana boye ba bomba to loba te foko loba ochemo ndoko chebo nga pe na chebo Congo eko tiko kabona te parce que mabele ya kimbangu makila kimbangu pardon etangamaki to etangisamaki na kati ya mboka Congo. Les descendants yeyo ya prophète Kimbangu le petit fils de Kuku Pemba na ebisaka bino ke bana muto be makakomo mibale. Do soko luke na nenga Kimbangu te aux yeux la Kuku Pemba mystérieux nanga moko boy. Webika masolo onenge zalaka boza ebele bo utso landa biso mboteka na libota langa na bana ngaba makala bana monga fula bana chango esika boya minga na uti kotopo mabele mame kotonde mboka nanga mikondo na veni nzoko le Caraïbes venanga wali na peso mbota trop petit yo awa ile photo lukato kitao bika masolo ngo bozaki ebela olanda biso nga na senga ka chaka aboti ozupeka vidéo soko like so partager ça la peut bien match vidéo asasisi match bon na loba sunini. Lingaki yo mingi Janina D'abord, ça, je la calme. Ça va, on a bakiti za kusudi bakiti buka la